voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, actualité. Merci beaucoup très chers internautes, merci Nababone Nabiso Nyos Obamisa pour la chaîne Nabiso La Voix du Peuple avec Vincent Tilouz. Merci à mon équipe technique. Là aujourd'hui je vois déjà derrière la caméra, je suis avec Essa Yobabi. Il y a vraiment une image au bon c'est grâce à lui. Et Ndeka Boyebi à la présentation de cette émission Paradis des Stars, c'est toujours votre humble servante Samantha, il faut du maman bonheur que je suis. Dans le bango toujours dans l'émission Nanga Paradis des Stars, na yamba bastar na domaine nyonso. Et aujourd'hui nazanga mon côté na plateau nanga nazana moko ya star tobenga kemingi na kombo ya Odile Manzaka moi Sinzambe babi na Odile Manzaka to beta vraiment ba masolo tout ya actualité lilo. Je m'en vais déjà à saluer mon invité. Bonjour Odile Manzaka moi Sinzambe la canon. Donc, merci beaucoup à toi Samantha Ifoji. Bonjour, na batutu balinga Odile moi Sinzambe Odile Manzaka. Na pesi déjà na profiter un peu ça mbote pa ya DJ nanga aza na pont noir wana DJ X Baz Kazadouma na pesi ba mbote belé donc merci beaucoup na batutu balinga moi Sinzambe Odile Manzaka. Wana na moni maman notre vice-président des clubs des stars Samim Poy, je te salue à passant. Bien Jonas bien les nécessaires bambote na yangwana Jonas bien les nécessaires puis Roger Tingani Igwe plus de Moton Jambe Patiston de banquet silencieux. Oh là là, wana na moni mbala moko dada muzinga l'homme selon mon cœur. Donc bijou balengo la plus belle femme bambote na yo Sugar Baby. Muzinga on a peur hein. Te wana ba massa na ngaso oki nabi l'homme selon mon cœur dada muzinga eza ba massa donc Sugar Baby. Sugar Baby bambote na yo siko zali bébé formidable. Wana na moni mbala moko Jaguar Dominique Alex Ntima na Washington bambote na mino sika bi bozali na kobosa na pete na pesa mbote pa ya Diana Molela canadienne bambote belé Elise Bokota scan mon général Mimi Chikeva nzela Tima na première tour. Donc merci beaucoup na batutu balinga moi Sinzambe Odile Manzaka. Donc voilà, on est là. Voilà Odile Manzaka akenda nango ka boy voilà. Odile Manzaka boni ba. Oui que ezala mutu moko boy fa na pesa pe bote ye comme on est Stallone Kaimar. Donc Stallone Kaimar toza na place ya ve na biso Itika Sai. Donc ve na biso Itika Sai batu tout bon monde a Odile Manzaka ba swag ba sola bien toza ra mingi awa. Donc na parfumerie oyo ndo kozwa makambo tu ya Odile Manzaka sela moi teinture moi solongo ya bien tout ça la mingi awa peneza na croisement kaka ya Gambela na Oshwe numéro 24 42 so comme na Oshwe 42 mba moko moni Marambutu Odile Manzaka sela donc venanga Itika Sai na Paris na pesi mbote merci voilà beaucoup. Odile Manzaka moi Sinzambe boni basangwa wenge musique à maison mère et puis préparation à Zénith. Ouais, basangwa wenge musique à maison mère eza bien déjà na wana na sola ki na ba maman Mukiri Génie et puis na sola ki na ba bato balinganga mingi ba Alain Katanga ba ko zela pe Odile Manzaka moi Sinzambe na Paris wana donc par rapport à image donc Marambutu ezo kene nango bien. Ouais, soki na lingi. Ouais, soki na lingi na kende Zénith donc soki na lingi. Donc on est là comme ba wengete weranga na te. Donc ezaka ke ngai nde moi na ngate Marambutu za nango de pepele ezaka soki nga volonté na ngese na kende na ke. Sopi na lingi na ngate pour na mona eloko ke ça na poto te. Na fa na ngai. Vous comprenez? Donc par rapport à image. Donc le roi de la forêt déjà Aeroto Koloba. Orchestre Mobimba ba libana mboka par rapport à game. En tout cas, on a pour continuer toujours la préparation à Zénith en Zalara. Donc, c'est un peu ça, voilà. Odile Manzaka par rapport toujours il y a actualité il y a Zénith Totolanda Bercy moi na oza moko vraiment il y a bana bina wenge musique à maison mère et a déclaré à Sengi to robin ko senga parce que à Sengi we rason na bi batala animateur bazana bango na maison mère mais et ali kamba vibration. Donc, oh yeah, vraiment comme Kambu, oh yeah, kopesa. Amoni kilo na maison mère ata animateur moko ko kangote. Bon, mutamtada ndenge o a santé la ka. Déjà quand Odile Manzaka sona mina mikumisa te muto kumisa ngazati. Voilà. Ozo comprendre. Donc sona mikumisa te muto kumisa ngazati. Déjà ba Bercy moi na baza bato batiki pe ba prendre na wenge musique à maison mère. Ngala ça qui interview mona le roi de la forêt na tina na bi papa. To mona ki animateur na biso moko Prince d'Angola. Alongwa ki mazo répéter
nasir bato tu baota bastati nanga bayoka le roi de la forêt ndenga lobaki aloba nanga Odile na wenge Michel Longwate donc ye moko le roi de la forêt so kolo wenge albike muto alongwate Bercy moi naza problème te donc soka yene kaka soka yena e kaka kuta na vie na e makamto ke nango normal to moni ba prince dango la ba ozana biso wana na moni kuta na ba animateur mususu ya kala ba ozana bango les rois de la forêt déjà lobake azara na problème mutu moko te oh ya ça les écoles ba musicien lelo donc est-ce que muto ye moko ko ça l'effort que ba musicien baza bien ba émerger à cause de problème na bango non et aka ba musicien mususu nde bango ye moko se sentir lésé peut-être dans le cambo lobaki toi ça là qui mais or il pas les rois de la forêt il y a pas match donc c'est un peu ça par rapport à quand lobby les rois de la forêt azana problème te na ba anaï et pour déclarer qu'il OK na maison mère moi la nayata moko longwate ozomona mais par rapport à la réaction totale émission moko to lundi Sankara d'écouta ndenge ameki un peu ko zongi sa papi kakol en ordre na nzela par rapport ya maloba papi kakonda loba we rason akotia nzembo na mwana ye fi rigola oyemba na mwana ye fi rigola tout monde Sankara d'écouta vraiment aboya kiango bon ya omoni lelo tokolo bana orchestre komona ke mona mtuta msana na blème na e omoni nga lelo na lobango bien ke nga na déplorateur ce comportement ya faire rigoler les musique te ya mamba we raté c'est que sona na bando taketa mtu faire c'est que c'est sous ma maison mère ozo comprendre na komo takena mama nanga parce que nga la déclare ngo bien na lobango bien ke tokenda ko tolandaka na studio na Brazzaville a ça la générique ya ou tchekele pete album mona tchekele pete ngai na ba masa na nga ba na Paris José Misenga j'étais salé à passant ba grâce à likinda ba na ba pont noir ozo rapport bolanda ki ko soutenir ye voilà na moni ba Olive Mubiala ba toto zaki na bango na peso ba salam belé na Luanda na Olive Mubiala yo yebi donc wana na moni ba Margot mobali nzambe mopandi sango Isaac Ampekale de la presse dire merci Mbadinga les journalistes par excellence ozo rapport to zaki wana ça générique qui a checké les pètes ou banda 21h 6h du matin et vena biso 5 ans papier aboka biso ti comprends siko lela ki lelo boye na ye ba répéter appelle makambo belé peut-être ayoka ki mo eloko mo boye na sima o siko koyokelo mo bo mona lelo nde toza boye so moni ba petit mo bola na ba musique ngo lelo sama ta musique e luka bato ngana na grand frère ngana non Fuji ayemba abana yemba na BCBG mais moi je défendais wenge musique à maison mère sans tenir compte que mon grand frère ayemba na BCBG ozo comprendre lelo asali ayepe mais ozo toujours nasa na maison mère elongola nga te ke Fuja lo nga grand frère nga mobala bata maman na GRO na Belgique ya yo yanga ya motema non Fuji ki kara na ko zelo ya ndongo lo bato beta tout par rapport à Ridi Kaombo na lingi na ba problème na yote voilà je comprends si ko ngoni ngani na zabo na musique sur la base musique naza leki non Fuji mutayemba mombamba rumba na mutalongola ngoti lelo azarati voilà sikoyo naza leki Poison Mobutu premier rappeur produit par ça Sarkozy le vrai Poison Mobutu c'est que soki fona bando soutenir na bato ya soutenir ya mankate ke o ya zo soutenir tam so wera poza bato soutenir te pour la famille na so na ba mission donc si to za rappeler moto epe na musique na o moro boye c'est que zaka ba volonté parce que na ko bossa na te Samantha ba musique a lelo ko zanodi le manzaka epese ko bossa na te parce que ngana o yepa mission na beta mantolo te chez moi biloko ne le kate ngaza ateke misa oyemba pona sima pe ngambongo le kate et maison mère ça déjà pona rappeler bato ça déjà jeunesse na mobimba pona mona na statut photo mo tiana wera ozano innocente voilà donc mona moi mukesko azaka na le roi de la forêt moni siko tangu bato ba na musique na ya wana bato ba oyaka il faut pesa biso peta msu c'est rendre makam mais moni ke paso apesa nga kala et comme ozonga lelo na difficulté otanga e bien na TV pona na choc mais pourquoi pas luka qui était que ni ne sala qui biso to soutenir yo mais na suka nango to sentir to yoki ba kombo na biso parce que biso to zaki na na luka ulu wana fobo luka ulu nda ko expliquer bino po ani faire aboka biso te faut luka ulu tout na ulu faire odila lelaka mingi mais yo ko za mieux placé non wana za su niveau na ngati et là de ba sero na ero na dana 5 mabanga we rabwakanga odile manzaka moi sinzambe odile manzaka panza sang abwaka na groupe nanga ya WhatsApp odile manzaka bana club de stars c'est que mabanga to zango ya marche de santé comment wana ndelingo pese mena kilelo epese te mais quand même si lelo longwate oh na kilelo libanga faire rigoler epese te ese nango libanga ya lelo te fa eza ba seri wana lingo za poa mena ero yo ngana za dana muto yo okapon
Ngai nazala na wera babanga tuna mona ya marche de santé mais na ko yango te po wase kwa loba très bien kaka mais naza déjà na muto yo ata bokinga te essentiel ka loba nazala na ye obi secret lengeli banga Samantha yo tuna mamba secret lengeli banga za mingi soka yebetama ba oyemba toyoka ki omoni ngai na kilelo nakoni ye nanga babanga bato te je suis la seule fille na ndenga mabete oyo na bandenga bien Bill Clinton alata casque bo sanga na ye babwakanga et puis nde naza boye nayebi nanga te mutu nini aloba gagné nga na mabanga lelo aza te mpo nayoka wana chaque dimanche Fifi Siwa merci beaucoup à toi ma chérie nayokaki ndenge olobai mpo na mwana félicitation Stone ya mutaza lokwa yo te Fifi Siwa Stone naza wana nayokaka chaque samedi Tony Koko Kuntwala Odile Manzaka mwasi nzambe naza wana dimanche yango kaka donc nayebi te TV ya lelo ozomona elikolobake babwaka kaka te mpo na danger babwaka nga peut-être mpo nayebi quand même bavaleur ya bato il faut d'abord koyeba bavaleur ya bato na kilobi mpo lelo esala yo oyo ngai esala nga lelo efuta nga lelo eza lelo te eza lobi nasolaki bien lobi na Tony Koko lelo afuta ngai nasolaki bien na Isaac Mai dimanche afuta nga na TV donc lobi nde esalaka lelo il faut ko reconnaître bavaleur ya bato nayebi nde banéglige mutu te nakenda kosala mutu nyonso nakenda na bamba mbongo nana mission moko oloba te kakabelanga 1000 francs aza te ata fuji aza ya na nga nabambaka ye mbongo elikoloba teke mpo na nga nango ebele te nalakisa bambamo valeur ya mosala na bango te nalinga bakombo wana te nga na bakombo oyo bato bazwa te bakombo epesa bato kanda kombo nanga Odile Manzaka mwasi nzambe d'ailleurs mwasi nzambe déjà moto ozwa yango kaka nde baozwa esa bien mais so bayebi so ozwa siko kondo 13 suka filma baninja ozwa te okombo miliki de la presse my baby soki balobi ozwa kondo 13 okozwa te so babi babengo Manzaka oboya ya mwana mwasi so balobi babengo Niame gardien Nigeria koma coach ozwa te okombo nakenda obamba bambongo na bapodium te mpo na nango ebele te mpo na koreconnaître bavaleur ya mosala baninga ibrator oyemba ngai boye bato baobambe bambongo maoyemba Odile Manzaka nasa suni na retour nakabele oyo naza nango c'est ça oyo tolukaka lelo epa bato même epa bamisien soki faire abokaka nga ntongo wana lelo mais peut-être lelo na oreconnaître bavaleur na ye yango moto nga toya na lisolo ya Sankara oyo olobi ke Sankara lobi wera otya nzembo na dynastie te non nanga na Sankara na Sebondo toza na tokomona wera nde tosola na ye boye mais idée ya presse toyebi yango te nga mpe na koyela nga mpe presse nga mpe nayaka mpe na ba 12 mosusu mpe bamisien mosusu bateti parce que moto aza na logo ezaka wera omoni lelo bato babana lobo te fe na biso jiba alobaka na musique yango bapapa bazala te mais aujourd'hui les gens ils ont compris que na musique bapère bazala héritier otobeta bagénérique awa bato bamoni et aussi mbate beta bachaber mais pour l'instant tonga memeli wera CD au monte gazui logo nana otelema na héritier na minute na musique et puis tomoni pe abendi koni po tolandaki dernièrement na émission atangi bakomba ba Robinho atangi bakomba parce que ba musicien belé donc c'est ka wana la ngana ya boye po na koloba boye idée ya wera ezalaka ya wera ngana koya pe na si presse loko eke faux akoyoka nga mpona mwana ye nga mna défendara ye na baémission mais so fasa lelo omo bo eza bien mpona bato nyonso ata Odile aza blessé aosala yango na minute oyo wera aza problème nini na fere naoloba ngo clair voilà wana yebi te so toke bien mona minute oyo tovai na kiti oyo mpe ngamu na tuna ye prese mpe eza na video prese alobai na nga aza na problème na mutu moko te mpe musicien na wenge alongwa aza te na minute oyo bato bafongama to bayokanga sepelaki après mission esayo ozwa un peu vidéo wana po esa biso pe voilà ozwa vidéo wana voilà na minute oyo bato bayokanga mise nyonso oyo alongwa na maison mère aza la bienvenue na wenge musique à maison mère parce que ye moko wera alobaki na maison mère mise alongwa te tokosote voilà tokosote tokesi ko na makambo ya héritier toti olanda ye tomoni ke benda koni oyo Fabrigas alobaki bamisien tout à part parce que héritier tangi presque bakomba bamisien nyonso donc asali non seulement la paix na papa na mais na bamisien musu
nayebi si oke bato tu balinganga nde nazalaka wana tuka bayaka nde awa pas fait nanga etika sai awa pende oka basolo bien ezobima tosala émission solo ebima bien donc moni lelo quand se le dise bahéritier watanabe baya bato bamarke baépoque héritier watanabe baza motu amarke époque alobi sisi bato asalisi makambo bato bakana te namoni te bon nayebi te est ce que Michel Congolais asalaka asonanga na Michel Congolais nga non namona Michel Congolais asonanga na Michel Congolais de preuve ane omona fali aleki alobi ke mikolo na ye na musique ya autotune fali akeiti mama mona innocent ye po aexplike bato ke fali andeke wana nani elikolo babwe innocent asalaka débat na fali te innocent tikala kosona jamais na fali asonaka nde na bawarion yango omoni ezalaka na level te parce que non namona te fali avai na kiti alobeli omo boye après bango baye basala débat fali aye koexplike yango te ezalaka fali alobi akeyale bango batikali kosona na bawarion non basona na fali te baswana na fali mokolo fali akoloba bango baye balobi fali mpe alobi nde baswana héritier watanabe baza moto oyo so totie bamission bayemba bavocal ya français aleki bango tout lelo so totali bato mosusu bayemba banzemba ba français lelo héritier ayemba bavocal ya français kala banda kala toke bien toke kitoko yaya mais aleki batutu yango nazoloba te so moni héritier ye wana atangi nkombo ya Fabrigaz ayebi ki aza maestro et Fabrigaz akolala pongi lelo il a marqué époque wenge. Il est la seule mwana wera bimisi na bakoko c'est Fabrigaz héritier ayebi que c'est aza frère na ye il faut valoriser na TV mutu musa ko valoriser bango te totalaka faire alobaka ni ayebi Robinho tete est-ce que faire akoleke TV ça l'émission ndengwana et bimisa nani tuka bima mukolo na bima mwa muke parce que un Robinho faut yeba ye kaka po partout aux la musique ezapo ayemba pe na wenge. On comprend? Non, peut-être tant abima banda otala ndaku te pas moi musu pe koza bimi na kanda makambo ndaku vraiment. On m'a lelo, on m'a mission dans sala, on m'a mission dans sala. To ça venait mission mo ba tu faut pas comprendre. Ça c'est vrai. Nga nazala na yebi na ngate ne baloba ko mission pour mission ko zela ngate na yo yebiso ke mo na obela tindela ngeloko. Na sala ba jiona te. Et puis nazala moi sa mission te. Ba mission tout ba ve na nga ba massa. Mais na lobi no lelo ke héritier leki a lobi Robinho abima na crime na nzembo vocal moko. Et le héritier qui héritier au contraire et baki seli o ezalaité batali or maye la moto parce que ce qu'on yeba que bébé tchandazala rebo combien de fois Robinho mundibu c'est ça kolega la TV kolobaka na yebi Robinho te au moins que mission na muto tout na yo muto bosa émission bobi maman émission mo stérile et ko botate yango moni bravo héritier watanabe na komela ki pe message na yebi si boy tu es la personne la plus importante que la musique doit avoir. Tu es notre. Le Sofnat Panera de la musique africaine. Tu es notre Joseph. Parce que na Satan magamo lobi émission na ngamoro dile na Satan na ngoti. Ya ngone musique toza ngoposa. Musique toza posa héros yo. Oyebi lelo taba Davido bakoza paza kankina mutu mo boy. Bon voilà to tika exemple nanga. Nga la rovana pe mona ta petit mot pour démarrer nga pe na TV. Mais nazo boye te pour démarrer nga. Et ça la nga pe bien par rapport à level petit pas mata. Ayebi que ton non c'est mission na boyo di le manzaka moi si nzambe bat ba otala nga. Voilà. Li pa mo mala pese yangwana. On comprendre. Na ko unité, na ko pas que te peut-être toucher nga parce que naza odile. Asa la bongo bat batala EPP ça lipa. Mais est-ce que c'est important pour EPP ça lipa bien important pour yebana il faudra au critiquer mutu na ndenga. Te babilo ko les alaka nango eza ba diki diki ya musique. Na biso tango lobi ko za boxer, il faut pas mono na board. Voilà. Oh, boyo boxer un coup bibo za ngote obimbenga boxer nel. Nesi nga loba bona bambo matro na dojo. So muta meki fanzo ba rai gauchite. Mais on dit maintenant est-ce que maman muke. Gouwa na vraiment ya kota na monde de musique. Et banda na ndeni. Te ngai naza pena o ko teke na musique. Nga na musique grand frère nanga déjà musique nga mo musique. Mais est-ce que oyeba ke na famille grand frère musicien mingi balinga te baleki na ba kota na monde de musique. Bon ngai pena nde naza boye na linga mbena mama musique ango. To ya wana to sesa na makambo to zango ya explication héritier watanabe. Tango aleki atangi lelo Robinho mundibu atangi fali pupa. Voilà. O batu basatanda ki te héritier ko tanga fali pupa.
siko yebisanga un ivoirien mo boya banda boule bango te na featuring maana mbongo na ye mayebi ke Richard tanga afali te tanga moni atali abengi bomba sa featuring bénéfice ya nani ya bango te oui polémique ekozala nango Samantha oyebi combien de filles ba chroniqueuses bazala na internet banane mais bato bakamwa neni so nga nazaka na stand nanga na sayo bango tu bayaka voilà po nini tosama musu na internet me na boye tosama mwana te ponga na oyebi ke na oteka masanga na ngai yo fo ya pokotela kwanga ndeti bango ba mission ba na intérêt ozala bien ba featuring ba ke lukana ba David faut ba sala monde bango na bango voilà producteur mo teli bango mbongo ebele bango ba yebi ke ba sa guerre awera na JBT na musique na bomba yebi yango c'est que lokola bana ba intérêt na bango moko faut ba sala faut bazala ka bien batika ba polémique bato ba soutenir bango ba sala mais bango bazala bien ba featuring wana ko aider bango yebisanga lelo tozana héritier Watanabe azana logo ya maison mère ana logo ya maison mère fali pour azana logo ya quartier latin azana logo ya yemoko ya ba warion a logo na deux logo héritier azana logo ya maison mère azana logo ya ba fan na deux logo so ba sangisi bango mbale featuring a fali na héritier ba comme na combien de logo 4 omona ke eloko ezanga ngwana omona ke pona ba avantage na bango moko donc ça peut ça en tout cas nga eloko héritier Watana basalaki en tout cas ezap na félicité parce que nga lo bango clair si je suis ce que je suis aujourd'hui na esprit tout na zanango c'est grâce à héritier Watanabe par rapport ouais wana ko lobate wana eza bandema wana ba lobango entre vous na dans na bino wana maman ba lobati ya kati tika wana eza mambo ba dolizi ba wando ba bilo na loba ya yebikaka comment voilà mère moi zai ke yo ebika ke mo ba toucher maison mère odi le manzaka fois pas penser pelito ipo rôle nanga ya ngwana mais ba bravo en tout cas monsieur les gars qui top. Voilà, Odile Manzaka toujours continue toujours dans l'actualité au réseau kanga internet. Naebi ke olingaka vraiment te kokota ba makambo ya batu mususu surtout ba makambo ya théâtre mais les alapé bien pour ba fan pe o balinga Odile Manzaka bayo ka moi avis à Odile Manzaka par rapport ya événement au ningisi internet. Tout le monde ndeko na biso 7e bagarre on habité so yebi à salle théâtre le bail bomba makambo moko ya bien te na émission par rapport ya relation ya na Kisinjora biso to bi ke baba basi mais tout le monde na émission concert na biso Sarato la ayamba bango tout le monde na émission 7e bagarre à lobby le moko yé abongoli motema akomo sambela mais Vienjora o biso tout oyebi ke za mwasi alibala femme mariée babanda la basi bango mibale est-ce que bi nga linga te basi Kisinjora abino Kisinjora to banda olala na ye basi mbetu moko chambre moko ya mwana babasi na zo comprendre bien te pardon wana na sula mwana te mais te yoka Samantha yoza mutu nango ya masa nga zana expliquer kitoko omone to za botana ba mwana lo bati émission bika batu minene ba otala ngo si po eza batu minene ba otala ngo to ko beta ba masolo wana te wana za ba masolo ngo batu baza mongo somba lipa te ba internet nga ko beta ma Samantha vana nga lati ba Y moto ka milinga boy nouvelle collection Y moto mama tala ko muto sa vraiment ya na beta masolo bata maboke na kena bango déjà bata maboke na lobake na mona ka bango ba pezaka te à part ya la die sobe na peso ba mbote belé wana ya nanga grand frère chéri yo yebi ba valeur opesa leki na yo na moni pe président d'Acosta na moni Jerry Matondo ba gros bisous na moni Ada Ilunga ba mbote na bino ya wana voilà wa ba oba opese maboke na loba boy mukolo na na roba tanki ba oba opese ko misusu ba opese kitoko sabo ya mam nyozolo ngaka na yeba bongo pona confiance ya omoni nga mukona mona maboke liboke na bino na bomona wana pona mona ngozo peser ezaka mukolo liboke kozong sa réponse à musique oyebi nini wera mema bata maboke poto tozela pe bata maboke ba mema musique poto toleka voilà Tokyo di Manzaka moi Sinzambe batu balata bakiacha marche de santé makasi bana kiacha $100 te kobuka na te c'est ça yo zolanga ngo bien ko mutala ta yoji na moi boya ata yo moko oite papa chéri ndenga za bonga na problème sérieux yoji na moi yo zo mona marche c'est moi Sinzambe Odile Manzaka velu tuna ka jiba ebisa ko yoji ndenge tokisaka
pona kozwango okobenga mbalebele siko ngana betango badada mote toto sona na mosaka era finga Jamaïque oh fingi biso ba yoja sombalanga na tunda mosaka na bi mosaka yo lingolo ba papa Sheraza yoji before bon na ela bango devoir ti lelo ba répondante nouvelle collection yoji ba signal liboko moko kasi yango nazo biso ko mona ba valeur makambo ya mutu bozana ete mutu apesa ka BCBG devoir oyo tuna mama batama boke esimbita voilà yo dit manzaka toki mo ba fa no pe bon CP na bien na bien to ke na dozonga ba esinga papa Shera misi disque eza koteni obi manzaka webi na mama matanga te mingi tel bon mobimbe bima te po papa Shera zo misa ba disque moko ba disque ngo eza ba vidéo joyeux anniversaire kala mingi te papa Shera zo sa bon point ba bien na mari yo ba toleka voilà donc nga na yoka yo par rapport ya ezali kunini Kisinjora te ngana na uto yebisa yo ke Kisinjora za mutu nanga donc batama boke déjà ba yebi ke ngala ko sola mam na bango te et simba te yaya je suis la seule chroniqueuse oya yamba général oleko pengam na Jean Goubal na YouTube nga odile na yamba riva mongali o asala film na papa Wemba batonga na sola mamba batama boke to n'est pas la même calibre ouais raboka nga 7 fois na formidable mais me dis pas que na émission na oko yamba mutama boke te na osala ngote a opesa nini ngana yamba mutama boke oya kala olata liputa écoute besoin ba actualité nyonso si yoka déjà de na sala so mission tia batu micro te pour comment perdre ba valeur obenga mutu mobo ozana ayi ki oza kilo mais obenga phase azeliso 12h 16h pour yamba c'est la chronique eza ko tia mutu micro Samantha yoka toloba boy omoni mukolo to bando bossa na ba valeur na biso ka pour intérêt mobo eza ba première erreur to sala il faut du kobuka na te neti ngabo na bi ba valeur na nga na yebi ba valeur na nga na yebi ke na za peno di le manzaka o pena ke so ko mamba ofunda o lembo benga to kapon na yebi ba valeur na nga na yebi ke na kota place mo boy ya mukonzi mo boy ya manga na respect to perdre ba valeur te pona divi ya YouTube ngana ke ndake se faire baisser pona mission mo fona zelo na yo luko 12h to sa 16h pona zela ka ekota non ana yamba batu telo ni changer nga échanger nga te il faut to yeba ba valeur na biso so o miyebi valeur na o muto sakana no te ne na za boy na sala na lobango bien kombo ya mwasi nzambe na zongo na 2011 na kenda sa nzonzing na shiko pululu na Braza okay na lobango ozape na monde te voilà na kenda ko sala nzonzing na pululu na Braza na ba mame pela bazana na batu tozo tanga wana bayebi na bango mais eza na niveau na ngati na sola makambo o ya lobi wana ya makambo babima na mwasi parce que aza mwasi na boyo sola on point nini ngaza trop bible na yebi déjà que Lévitique 18 et l'obit ne couchera point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Ah bon? Si quoi so ka lo ba makamba Kisinjora na yeba bimena mwasi moko ngana ko permettre na sola mamona te peut-être ya lobi ngo bato balanda ke baza bata ba niveau nini ngape bato balanda nga baza na niveau nini na ko ya ko lo ba makambo bongo awa place bato batala nga bazati yango mona lobaki toleka soki bango mbala Kisinjora balala ka basi nga na yebi na mamona te na yebi ke Kisinjora anzele na mobile ni na pala bota mwana déjà muto se permettre ya ko lo ba bongo na TV na yebi niveau nini o lo bela makambo te quelque soit bongo wani yango oya tanga bakomba ba tala omoni mukolo to bando vanda ba to bando sape na be mission découvrir bongo na nga o comprendre que na yebi tina nini oboya mambo wana c'est ça to keka ya lobi ka bongo na yo lobati nana ngo expliquer ko expliquer biso mama mo bo ataka mabonze belé boy ataka kutu muke nzamba lobi muta pesi ko leka mamo azate si lelo to yeba prendre mabonze ngo te ele ko lobake oyo lingo lobako ko yebisa ngo batute voilà batama boke Odile Manzaka par rapport à carrière na yo eza côté musique eza la côté banjonzingo kota eza la côté chroniqueuse ba mauvais souvenir ni vraiment gardaka on voit mais ça et toucha yo na ba bon souvenir mauvais souvenir ezaka ne faire aboya oboka biswa faire voilà donc on est soit ka oditi donc ya on sona mamba faire na orele kaka piu chaber au raison ba sacrifice nyonso na boule siko pon Braza canon ba masanga be basewa kabela mila esko R1 studio 20h 5h pesa papier na ke bete la père mon na bete la mère mon na pesi papier na pe baboaka tala aulu
tout sauter. Pas bon souvenir. C'est pas bon souvenir, c'est belé na kolobate. Donc, pas bon souvenir, c'est belé, vraiment belé. Merci beaucoup na Nzambe, parce que yéne m'tapé sa rabiso au nyon soto lukaka. Peut-être moi, ya muki otoza nango, c'est grâce à lui. Et au mona lelo, so tali au mona ke, batum soubana bambon belé, bazate, mais Nzambe va permettre biso to lo barata, moi pe mango félé. Donc, c'est un peu ça m'a taille faute. Moi, message d'espoir, parce que tu comme idéal na souka émission na biso, moi, message d'espoir. En tout cas, message d'espoir, eza kaka ke, bozela batu, bozela biso na Zénith de Paris. Donc, ngamoro mama Zénith na loba. Biso anande. Ngai maramba poto koya koyebisanga Zénith te fujaza na Belgique. Voilà. Nako kosaka okangama, batu ningo lingini na lingi poto na ke. Oyebise. Nako kosaka boy. Babengi nini ngabi na kufa. So poto te na ngakutu mamba poto za te ke pona wera et tout non, mais wera c'est mon papa. Oh nazala ne batu ba éviter depuis. Na mérité donc voilà. Donc en tout cas merci beaucoup Naba artiste et musicien Nyonso. Vous êtes vraiment à féliciter. On voit le lot Fali Poupa. Moi, dans 6 classe à PC, cadeau à Jeep. Voilà. Tous les canons, tous les canons, c'était côté. On a pour idée qui m'a moi mouké voilà. Par rapport à un cadeau, Tomoni Fali Poupa, après 6 mois na Jeep, Tomoni kuna côté qu'on fait Tomoni Davina, il y a Ferrego là, bah c'était. Tandis que na Turquie. Préciser bien la Turquie. Tandis que tout le monde a des parents musiciens mingi ba c'est ça ba na ba ngwa liboso mais ça là que Davina s'est retrouvée dans ma condition. Moi commentaire tant que mère, tant que femme. Ouais, ngapina na tantine na bango. Voilà. Donc bana tu ya ba musicien wenge, ngapina na tantine na bango. Voilà. Na ngana lobani par là, omoni ngana na voué wenge. Na yebi pas ça wenge. On peut dire lelo peut-être mutako mona ke na lobela tant tout libanga ferré. Mutumsa osekana mutumsa mona ngofo mais peut-être nga esa nga passe. Et ça la nga passe. Poni esa nga passe pour na zaye mutu ngombe quand même. Neti masolo à mona ya Davina. Davina oui. Je préfère pas que na solo on la TV boy parce que à moi nanga. Ozo mona. Donc mutumsa ndako beta lisolo Davina na nenga faux. Pour épesa moi level par rapport à game pas c'est que là. Mais nga na lobake Kobota déjà biso pe toza lelo pour ba boter biso. Voilà. Donc so Davina pas boti et ça problème té. Classe c'est en retard té. A kobota pas comme tanga pe voilà comme tanga pe na mona et ça ka bien. Donc ngana koloba Davina, force à toi ma chérie, je t'aime beaucoup. Oyebi to tala lelo ba didiston ba ça pe ba fierté na bango parce qu'à l'époque bando linga ba mission té. Ba lo ba mission ba obenga bango ba nduleman. Nduleman, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Donc mais moi par rapport il y a affection au papa azo pesa et puis il y a soutien au papa azo apporter. Mais est-ce que faut papa kaka pesa moi na soutien nini a papa faut ka asani auto lo bakutuni affection. Est-ce que papa faut pesa kaka affection? Non, l'affection ezara non na maman. Et puis déjà Davina za mwana mwasi. Bon nayebi te mwana mwasi ya muki azalaka te. Mwana mwasi azalaka déjà mukolo aza maman pour arobota déjà. Donc, ça commence à m'accompagner encore pour l'affection papa. Mais c'est erreur na yo moko. Papa va go belele ba yo ki jeso ni tamsu na misa na ba te vende mukile linga osala. Mais ça yete. Oh yo wana za mususu yo poza mususu. Donc, faut ça makambo bien pour na intérêt na yo moko. Na ba tu pe ba ba linga yo ba mona ke non, o ça makambo zo aider père na. Mais ce qu'on ça makambo aider diminuer père na. Père na diminuer pour na yo te parce que yo kuta ki azala déjà. Nade soto ok bien. Okay. Donc merci bravo pena félicitations na ba exaucer na biso ozo mona ba exaucer ngiama ba sa makambo lelo baza ba fierté na biso o mona ba gladio na auto bimisa clip nikolo ya kindoki ya suka. Donc ba tu déjà ba s'abonner pena ba plateforme tout ya téléchargement gladi. Donc ba félicitations na moni Didiston déjà c'est bon makambo ekende bien. Donc c'est un peu ça voilà. Merci beaucoup. Quelques dédicaces, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Déjà avant l'émission au Donc merci beaucoup Batouba s'abonner na Manzaka TV pour mon audi les Manzaka moi si tout le temps bon s'abonner na Manzaka TV et mon numéro de téléphone non c'est plus 243 89 85 85 deux fois 351 donc plus 243 89 85 85 deux fois 351 et merci beaucoup mise en place Milik de la presse my baby donc yeso na boki bon na mon Isaac en PKL Margot mon pan de sang mon balinzam
Yembe. Merci beaucoup à toi, Dieu. Merci Mbadinga, les journalistes par excellence. Donc, on a fait mbote makasi, c'est pas il y a papi mbala motonga. Mais au PC, et ça, mbote était un caméraman en bimsabiso. Et ça, on a dit si on m'a kokana azate au respecter yo ji. Ah, Oumela, respecter yo ji. Zala. Donc, merci beaucoup à toi, Maître Dylan Amos le guerrier. Donc, on a moni mbala moko ba mbote belé. Et pas inayo vers Robert Kinzo de monter ma mèche mon patibi Aleka Tanga bambote no yangwana. Donc Jonas bien le nécessaire yo yebi par rapport à game. Donc Jaguar Dominique bambote no yangwana na bosani pété Dada Muzinga na bosani ya Basman Kinganda, lui c'est mon préféré. Fatoubo Avida na Luanda wana bambote belé. Fatoubo Avida babi master nanga na pese bambote belé na Monica maman sociale. Dona Monica maman sociale bambote na belé yangwana. Wana pe na moni mbala moko Emele Waba coaching ya mana pese bino bambote batutu bozala nanga. Ramani Kota Satan provoque Jésus. Mon major n'a pas ça ni pété. Ya Michel Mbongo l'argent l'appelle papa. N'a pas ça bambote belé. Donc Jean Bakoukas la bière de Lix. Et merci beaucoup à toi. Parce que moi non Fouji moi basango na ye. En tout cas Fouji Billy Bazon maramboza pepele auto bisa de yanze momo ka embelaki nani yango mona bi to voyager tout à l'heure. To kende pas ya mutu o Billy Bazon na embela nzembo non. Et ça appelle makasi, et ça appelle bien tout le monde appelle makasi Odile Manzaka. D'abord on a bino wana eza famille après tout. Na biso que problème exact tozali. Merci beaucoup à toi Samantha to ça émission ti lobby émission les Kigou. Voilà, merci beaucoup à mon équipe technique. Là, je vois déjà Esayo. Merci à toi. Merci à Vincent Tilouz, Babi, patron de la chaîne Nabiso. Merci à toi. Bon, continuez toujours à multiplier l'abonnement à Bino, la chaîne Nabiso, La Voix du Peuple. Et puis, tant on besoin s'abonner à La Voix du Peuple. Bon, pour ça, la chaîne Nangamoko Samantha, il faut du Maman Bonheur, Avenir Télévision. Vraiment, bon, multiplier l'abonnement à Bino, Avenir Télévision. Quant à moi, Samantha, il faut dire, je vous retrouve prochainement toujours sur la même chaîne. Bye. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino ba cosmétiques, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité ba tampons, ils ont traité ba rides, ils ont traité ba poche, ils ont traité ba imperfection mingi ya peau. Pour ça, il y a un sérum sous forme de masque. Tous les bilsi crème réparateur. Ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, boutons, mapalata. Et puis, il y a un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous les bilsi gel douche. Tous les grand format, dans petit format, ils ont mis à paille, ils ont adouci la peau. Tous les bilsi cheveux. Oyo ezo kolisa suki ba cheveux abîmés ba suki oyo ezo kata na pamba ba suki eza na ba teinte ezo bongisango ezo retarder repousse ya ba cheveux blancs ko sala ngona huile nango na bain d'huile toza na crème pommade toza na savon oyo ezo accompagner gamme ya ba cosmétique nyonso toza pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, tous la pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tous la crème Borex, où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé le système ya papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tous la Diazostimule, où ils ont produit la bise, ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas bas, ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimée. Tout ça, la zinginalis, auto présenté sous deux formes, comprimé à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium.
Alium y a traité toute forme il y a hypertension, a normalisé tension na yo, ce qui tension est mataga a quitté si a normalisé, ce qui quitte à mater si a normalisé et ça à partir à aïe. Tout ça la menga oyo eza produit moko anti-anémique, bateau bazara ba connaissera problème et anémie quelle que soit origine nango menga azo remonter bango eza tonifiant pe ezo pesa makasi énergie na nzoto. Voilà eza gamme ya ba produit CRMTA laboratoire où eza ko travailler essentiellement dans ba phytomédicaments dans ba plantes médicinales. Donc nyonso tozo produit au moment liboso na bino esami à partir ya ba nzete ya mboka na biso Congo. À part bakisi oyo na siko tangela bino tozala ba maladie musu auto traitera pe auto sala to benga ba préparation personnalisée ndeti na ka ba myome par exemple to c'est une préparation mon corps pour et permettre de réduire dimension à myome pour et faciliter au bota to na kisi oyo pe sera pe bato bazolo ko bota voilà to traitera en couple et ba contact na biso na Kinshasa eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na libanda tozana plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esala ke muto abima ba mafina na mutu to traitera ngope donc ko contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ko solution na problème na yo.